moi ngamo na lobi ngamo na sepeli na ngote boko zo muto amaladi te bo sala ga ebongo et ça bien té c'est vrai que Zakaria ko ki mutema passe vous comprenez mais il y a ça na bato moi il y a ça na bato traiter bongo ebele a finga ba mari po ma Zakaria fingi na nte a finga même na muto za président lelo a finga mais faire gola on a autant faire gola qui est mon ami faire gola aza ami nanga na kritika ega na ba comportement comprendre entre moi makambo ya ngana faire entre ami mutu pa ko kota nguti mais ngana ndima na ngafere mutu akotinda na makasi teo na banga mutu na banga daye kuna banga nga to yebi le faire aza grand chanteur ya osala extraordinaire so asale loko reparti e go rupepete ozo finga mutu na kombo na epo mutu ngame magio na poto ça so comme na poto o finga rabatu pona ni o finga mutu mso poto kanzela poto o lukinzela poto yeme poto yango sala sakana lia bongisa vie sala sa famille comprendre comment courageuse net batu so ba comme moi so zo mone wana ya pembe na bi kombo na ete na mona raso ba azo finga batu na ndeka ko sakana te sauf que na finga de parce que nga so finga ntuka na okende no pa na ko finga no ma finga msu ngala na dictionnaire ko finga c'est bien ma brigade mais on a vraiment décidé le comportement il va ex-patron la biso on tout le monde et ça passe mine la musique na biso et ça vraiment passe mais nous avons avec force. Il y a une qui a faible, mais on sait que nous qui comprendre ma cambo. Et la bobia mo les sous. On a fait un nam dans tout ça. On bien monter facilement. Moi va chanter. Ayi alu kwa ngato yemba. Na senge fere fa abenga ngato yemba poto igangi la bato wana na chant. Vous comprenez? Pour wane ko sala nini e ko sapena dio ya Franco Luambo Makiadi na Rochero lisanga banganga do banganga ya solo ya musique biso ye bana tu ba mike Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongo la makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela ka bandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batinda ka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. On a du gaz et du pain. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Mesdames
Mesdames et messieurs, encore une fois, la joie est grande de notre côté de savoir que la grande équipe, nous, en tout cas la grande famille des Congo Revolution News, avec Michel Kombe Aigle Royal, encadré des sorciers, et dans ce nouveau numéro, comme à l'accoutumée, c'est lui qui est derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. Petit Nangaï a parlé, c'est l'ingénieur, petit mais costaud, un grand homme dans un petit corps, Marano Tunga, Tungalo amoureux. Mais on veut un petit nangaï derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation. Et puis on a bien tout beau d'habitude de partout où on a besoin de la couverture médiatique par rapport à l'événement Nabino, mariage, arrêté des deuils, anniversaire, baptême, tout ce que vous voulez en tout cas. Si vous voulez bénéficier de la qualité Oyo, vous ça l'appelle. Le numéro de Tchiwana, tu as bien en contact avec Marnotunga. Et puis le côté événementiel des alliés, service traiteur, Makambutu. Les abonnés dirigés par la plateforme MK Royal pour vous rendre service. On a plaisir, on a année 2023 et c'est là, et dans ce nouveau numéro, je reçois un habitué de cette émission. Avec lui, on a l'habitude de réfléchir, à passer ma période sur l'équipe, ce que tu as na Makamboasika, Nzambe Pache Loboko, APC Santé, APC Makasi, Nana Sangwana, Yakoyamba, un Congolais comme moi, un artiste engagé. Et avec lui, on va réfléchir par rapport à cette nouvelle année qui vient de commencer. Et tout ce qui pointe à l'horizon pour évoquer le sujet. Et Bélé, il est là avec nous. Lui, on l'appelle Maître d'ici, c'est les îles. C'est parce que avec toi, chaque fois il y a de la joie, il y a de la gaieté. Et puis permettre de présenter au mieux les meilleurs pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Merci, Merveille aussi à toi, Matopé. Merveille tout le monde. J'ai pas l'habitude de souhaiter les meilleurs vœux. Non, on n'a pas le choix, c'est le début de l'année. Moi, j'ai pas cette habitude-là. Parce que je sais que à chaque année qui nous revient, il y a toujours des gens qui vont mourir, il y a toujours des gens qui vont... c'est naturel. Qui vont subir des malheurs pas possibles. C'est comme tous les années, depuis que moi je suis né. Avant moi, je ne sais pas si c'était comment. Si, depuis le monde des mondes. Donc, depuis le monde des mondes, c'est ça les mots qui conviennent. Donc, merveille, je ne le souhaite pas vraiment, mais moi, je souhaite plutôt meilleure, bonne santé. Surtout. Bonne évolution. Et surtout, pour les Congolais, il faut qu'ils améliorent leur façon de réfléchir. Leur façon de prendre les choses. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les Congolais, ils n'arrivent même pas toujours à se prendre en charge, à distinguer l'indifférent. Je ne sais pas si vous comprenez. L'indifférent, c'est-à-dire les choses qui différencient les choses. Okay. Donc l'indifférence. Donc, ils n'arrivent pas à faire ça. Par contre, nous voyons par-ci, par-là, dans le monde, dans tous les coins de l'Hexagone, il y a des gens qui prennent leur destin en charge. Ils veulent plus que ça soit comme avant. Mais nous, les Congolais, je crois que, quand je dis nous, c'est-à-dire la majorité, qui sont minoritaires, la majorité qui sont minoritaires. Ah, j'ai pas compris. La majorité. Donc, la majorité des gens. C'est pas contradictoire. Non, c'est pas contradictoire. Okay. Il faut comprendre ce que je veux dire par là. Vas-y. La majorité des minoritaires des gens qui ont toujours le cerveau de moineaux. Oh. Oui. Donc des Congolais moutons. Oh. Les gens qui se prennent les gens qui se prennent, voilà, ils sont sages ou intelligents de ce qu'ils pensent. Ok, c'est pas ça. Donc, la majorité maintenant des Congolais qui sont conscients, ils arrivent quand même à voir que non, Matop, il est devant nous, il est en train de nous mentir. Ça date, il nous ment. Donc, cette fois-ci, il faut qu'on finisse avec lui. Tu vois? C'est un proverbe que je vais décortiquer à ma façon. Vas-y. Donc la majorité des minorités des gens. Ok. Comprendre. On fait un effort, on essaie de comprendre. Si je vais définir ça en lingala, c'est-à-dire Ebele Abatu, Yamukie.
ebele ya bato ya mukie otianga trouble non ebele ya bato ya yokata ebele ya bato ya muke o baningi omi monake bazana bango bajalelo bazana bango balokoso bazana bango pona mbongo conscience na bango ezokosa bango te makanisi na bango nako emoneli na bango ezokosa bango te comprendre donc ezokosa bango te ayebi ke mutu matope tozokumisa akosa ne biso donc yazo mi mwana ni bazokosa te bazokosa na yo parce que zo ndima matope na lokuta na ye po apesi yo mbongo po za na besoin lia po boza na besoin mboka wana etambola bien te po bino boliaka. C'est pour ça que je dis la majorité des minorités des gens. Ok. Voilà. C'est ça. Donc, moi, si je vois que. Je pense que Ngalo Banangaï, bonne année, meilleur VT. C'est bien ton côté Mboula Sika, mais Mboula Sika paye na makamuna. Mboula Sika, et le but est de battre sauter. Mboula Sika, il a dit que battre il a dit que battre makamate. Makambu, bah on va bloqué en 2023. Nzambe nem da sala atam so a débloqué yo. Nzambe nem da sala pesa au paiement. Nzambe nem da sala pour santé na ezala bien. Nzambe nem da sala pour na afongolo banzela nyoso. Mais c'est pas que sur le bina mutu meilleur VB bonne année. Nde Nzambe pe ayoki soko bonde la Nzambe te auto sa Nzambe te ozaka toujours na balokuta. Toujours na mama be bato bazokufa yo sepela po yo zala bien. Osala kilo koso pa bato bomba pesa yo. Alors vous avez bien été on a la bagarre bonne année pas n'engagé la pesa raga bonne santé c'est tout. Merci beaucoup, mec d'ici. On a peine d'entrée de jeux comme ça, que je fasse un clin d'œil à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin, de différentes manières en tout cas. Au tout, vous allez rappeler Nabiso, les marabis sautés, Naba conseil, Naba en œuvre pour faire avancer cette émission. Je n'oublierai pas de dire un grand merci à monsieur Gauthier Mascotte, l'ingénieur des banques. Gauthier Mascotte, ingénieur des banques, meilleur vœu au place des alliés, son amoni, malamor, il faut namona, Vitesse à Djobourg, le millionnaire congolais, Jimmy Belao, je te présente mes vœux les meilleurs, Jimmy Belao, de là où tu es, plein de bonnes choses, Nayo, les millionnaires congolais, investisseurs congolais en même temps, tout ça, on a un niveau d'espace Schengen, bon séjour, Nayo, et puis, on a établissement Mounene, flat au Tongole Bisso na niveau ya Kinshasa wana eza entre aéroport ya Njili na Kinkole place moko cadre moko luxueux en tout cas ma condition nyonso ezali réunis place toujours moi kimia moi piscine moi nini ça la biso pina grand plaisir merci nayo Dimitri Manga porte de la Chapelle Motomoro bien notre partenaire à vie et puis Andy Iris la bière certifiée Andy Iris on a un métro Simplon, sur le métro Simplon, on a juste à côté, on a la bière certifiée Andy Iris. Merci beaucoup. Par rapport, il y a soutien à Maître Blaise Biekwa depuis London. Nous avons un mec d'ici, personnellement, de manière individuelle. Bilan ni d'abord au salon, il y a Yomoko mec d'ici. N'a vision na yo, n'a objectif na yo. Bilan personnel na Yozanini, il y a 2023, avant tout kotana, perspective il y a 2024. Bilan nanga inde ou tout nanga bilan 2023 durant toute l'année jusqu'à la fin, les gars to continue à début boyer. Bilan nanga eke donc moi j'ai été très bien. Nzambe ndé mutape saka. Nzambe a conduit nga très bien. Nzambe a pesingai tout ce qui est Batou Babana Luga bien, à Pessinga Yango, on a réalisé beaucoup de choses. Donc, bilan n'a pas bien. Et ça, comment on a dit, ça qui lumière, n'a qui na ténèbres. Donc, on a lumière. Donc, c'est-à-dire, ça ne pas positif, non négatif. Donc, bilan n'a positif. D'après personnellement, personnellement, donc, on a la lumière, on a à Pambolingaï, na sali honnête, on a au sala. Mageta Msunzambe, Oyo Senga, apesa ngonyo surtout mais parce que yemoko yebi. Comprendre? Yemoko yebi moko nini, a opesa nyonso. Toyaka na mokili, mutu na mutayaka na ndenge na ye. Toyaka na mokili, mutu na moto ayaki na chance na ye. Toyaki na mokili, mutu na mutayaki na bozu na ye. Etanga mate mutu no so riche na mokili. Ba moyenne baza, ba élevé baza, ba CP baza, ba biso no peto liaka kaka. Biso no to liaka chaque jour, biso no to kenda à toilette, biso no tout
to sala o mutu o nzamba tinda mokili bongia sala donc nga bilan ngai d'après ngai nde na constater nde na sali examen de conscience na ngai nde na investiguer donc na moni na na lumière donc lumière qui dit positif. Merci beaucoup, mec d'ici. Et puis à mon neveu, Plamedi Lunga, tonton mec d'ici, il est là. Plamedi Lunga, je te salue là aussi, Plamedi Lunga. Depuis la Pologne, tonton mec d'ici, il est là. Depuis la Pologne, t'as Plamedi, nga pe na otika yote, aso yo otika nga te na otika. Pays otika yote. Donc on aura toujours na yo Plamedi. Donc je te ferai toujours plaisir que un petit conseil que je vais te donner. Il faut savoir, il faut chercher la figure, le visage de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous fait. Il me tape ça sur paiement auto solo banango et bien ba 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 ko manza mbete remarquez ka ba to bino lambo ya mala émission pour le ba ko manza mata une seconde et ça a problème pour d'abord à cause après bande missionnaire type si yo ko tant to lo ba ko manza mais il y a tiré le ba ko manza mbete ce sont des margoulins, ce sont des homo sapiens, ce sont homo sapiens, ouais, les homo sapiens. Donc c'est tous ces gens là qui je qualifie qui raisonnent comme des pingouins. Mais mec d'ici, par rapport à la situation de notre pays, elle a évoqué ce sujet Oyo. Elle a total la salle d'Anzambe Nabiso, total l'église de manière générale. Rôle nini Oyo, l'église aurait joué par rapport à la situation Oyo, peuple congolais a connu depuis plusieurs années. Merci beaucoup de Ronanga Matope. Oyebi que selon commis écrit dans la Bible, malgré la Bible, ce sont des historiens, les hommes des temps anciens. Vous savez, na Égypte, selon connaissance na yokela pe na tangela mo Bible. Bato basala ba révolution, izalaki ba Moïse, ba Abraham, ba comprendre. Bato wana ba ki bato nzambe. Mais ba luka pe ba kimisa population na bango balongola bango na boumbu ba libérer bango. Comprendre? To monaka ba libérer ba peuple na bango. Ah, c'est quoi yo tuninga selon Mamboka. Par rapport à Congo na biso. Par rapport à Congo. Parce que l'église est comme belé ba parti politique belé mais Mambo changer. Natanga suka nzambe aloba natanga suka bato belé ba na lolenge na ye. Mais bazala bango ya yeti. Vous comprenez? Tout ce monde ba pasteur monsieur à part Jésus, à part Diantungunu wa Kimbango, obino benga semo Kimbango, Diantungunu wa Fumo Kimbango. Diantungunu asala rapé ba miracle to mona. Anosa na onatra balongoli musala bafuta ye na mbongo ya bozoba et puis babotolaka ye nzombo na ye pa nzombo oyebi alizo nzombo mutu wana biloko to koma nzombo ekoma ya nzombo ti mutu wana ye buleka yo lia lipa ekoma nzombo alors wana za ba miracle ya nzambe parce que babenga ba misu babenga nani Diantungunu babenga ye aki satana non aki satana te. Moi je crois au Dieu de nos ancêtres. Vous comprenez? Et l'Européen de Sombo Ranso Sima, Ezanini, Ezali, Bungisa, Bunzambe ya Bokoko na biso. Comprendre? Bunzambe ya Bakoko na soto Bungisa, Bakoko na peut être pourquoi Pai Bakenda, Bakoma pe na kanda ta mususu. Il y a toujours de chance té. Et sengeli le loto zonga vraiment na coutume na biso. Ndeto mona ba chinois, ba japonais, ba vietnamien, ba arabe, ba bazara bokoko na bango ti lelo. Mais biso to mikotsa trop na christianisme. Yango ba na christianisme wana bino ozoka indépendance, c'est vrai que ba héros Patrice Lumumba héros na biso wana na ba papa Kasavubu, ba papa Nzezalandu, ba papa wana no surtout ba kenda na table ronde pour to indépendance. Indépendance moi je crois que to zo yango te. To zo yango te. Et ça là que moi na ya le opesi mutu opesi mutu voiture yo promettre nga voiture opesi nga on a pesi voiture wana mais tout le monde ba carte grise de tout le monde peut contacter vous comprenez donc yango la so balo na ndenge ya ba miso biso to mona en tant que sage mon nga le mi mande fa pembe zo bimanga ya na kenda er mona tie noir mais na ko sa conscience na atana mande fa pembe tina ba mvu na za nango bi mvu tina mvu na simpaka ni kuna eza ti awa eza donc yango lobite ke mutu so za na suka pembe nde aza sage mais nga na sagesse nanga na miso nga milai na monaka je crois que batuwana photo zonga na bokoko tozonga na bokoko na biso parce que lelo tozonga indépendance nga na benga indépendance ya lokuta parce que ti lelo ba auto bazo ba vraie indépendance bazali comprendre ba Afrique wana bazati lelo au moins bamboka la bonza développer comprendre
nzela eza ya kutonga kitoko ozomona ozotala ata paysage bo ozomona benake oui voilà bato pena bazwa indépendance ya solo mais ke na Kinshasa solo ya masuba bafulu mbala kombe basali zokini bompeto mbala kombe balobi ba ebele bazosepela wana biso développement mbo na zolele komo sala ma o tala nani oyo soki président na bino soki fati atongi mama yemo lokuta eza contrat oyo ye ateki mama yemo pendant tant des années na batu moko mobatonga ngo eza ya bango mbongo ne kota na compte l'état te information aux opesa source nango zoyopi source nango parce que na zo biso kinga na za sage bakosa nga pa te source information na ebisa bino likambo mo biso tanto lo baraboye toza ba magicien te te bolanda biso ba doit peine besoin source d'information batu oyo bazolanda biso ba bakende toza raboye nous ba pesa biso ba kombo to ba résistant combattant je suis un artiste engagé pona ya koloba likambo a ezate fona kosa mofona yoka ngope ozo comprendre koyoka ya mabe na koyoka malamu ezali mais ya wana biso yoke yo en tant que mutu yo matope ndo vandi pembe na ngabo na liboso na ngai tana zoloba likamso na zokosa koyeba comprendre un homme sage mais tout cela non mais batu baota biso partout dans le monde mais batu pe baota la biso na besoin ba yeba eza loko na pesi exemple te na pesi yo matope za liboso na ngai mais batu to baota la biso ba liboso na bana bandako na bango mususu aota nga na portable aota la biso na portable na kati ya train mususu aota la biso par-ci par-là donc makambo ngana zolo batam so zanga te nzambe mdazo tinda wana loba ozo pas parce que poto kutana yo lelo boye etanga maki pour ça etanga matonga to kutana te ozo pas ya to sabino que tout ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui ça a été déjà fait donc makambo ngana zo bisa le kuta e banda kala le kuta nde mute bimisaka oswana nde mute bimisaka bitumba ta ba senga rapé comprendre bitumba mdeti epesa akimia qui veut la paix prépare la guerre donc celui qui ne veut pas la paix il prépare la guerre mais il mourra ozo comprendre akokufa parce que azobunda na posolo te parce que là on dit to lobake biso combat na soto bundaka eza juste paix noble parce que so zali likunia pona mona bato be bango benga oh ba combattant baza ba jaloux par rapport à quoi parce que tozo bunda pona ka biso ba famille na biso te tozo bunda pona intérêt général na yo muto to benga biso jaloux famille na yo soki yo ça bien est-ce que famille na ça bien ça bien te donc revenons à nos moutons na yo ça que tozo indépendance te ba pasteur o tuni ngai ba pasteur pardon que rôle na bango ezanini parce que rôle na bango parti politique ko me belé mais situation ont changé te na Congo omoni nous pouvons pas rassembler tous les pasteurs nous pouvons pas mettre tous les pasteurs dans les mêmes sacs pour toye bater nani ya malamu nani na lokuta mais oya mabeba mona naka pasteur neti Denis Lesi aza pasteur pasteur lokola Denis Lesi nga tuni question te na tuni bato bato la biso bon mizong islam c'est pasteur lokola Denis Lesi aza pasteur pasteur parce que tout ce qu'il fait ezola sake eza bonzambe te ozoba muta nzambe aza muto aza na bompeto pe na kobanga nzambe na bokebisi aza un peu réservé alliance na yena nzambe biso to ebité alliance na yena nzambe za la alliance na yena nzambe tali biso makambo to nzamba boya na mokili okibondumba komela masanga komela badiamba komela ba cigarette ko ça va parce que cigarette ça va nini bon nakolo bango ça va parce que dans ngopé choix ya moto na diamba ouais mais tant yo da pasteur est-ce qu'on mela biloko wana o mela biloko wana te to monaka pasteur moto monaka Jésus te to monaka Simon Kimbangu te to monaka Mahomet te azote ya liloba nzambe mazolo ba mela cigarette na diamba amela ba vin to monaka ngote o Mahomet azaki ndumba te wana okelanda basa ndumba te ozoba to monaka ngote mais yo tango zo sala disque o bato o ba pagano bino mo bodo ba sala asa artiste te est-ce que biso to yeba ngana yo to yodi Denis artiste bon comme artiste no ba so comme artiste malo ba pe na tiki ki pasteur ne ba chanteur ba comme ba pasteur non ne ba chanteur ba comme ba pasteur olobi bien ne ba chanteur rebele ba comme ba pasteur ba monique place ba uta ki place à satana ba bongoli motema comprendre ba bongoli ba se repentir bon siko yesiko auti place ya nzambe soi-disant ayesiko pa ya satana c'est-à-dire que on a lobi na yo
na temps nzamba lobaki ebele bakoya na mokili na kombo na nga baza yanga te yango wana elakisi neti soit déjà pasteur Denis Lesi azalaka ne pasteur te donc azalaki nene kobatama na kombo nzambe nde makambo nzambe alobi kobatama na kombo nzambe siko amoni ke non en tout cas bato si batimbeli nga ebele nzambe adévoile nga funa koma na nga mpe akosalela yango siko bato bayeba pene mosala nga nasalaka osoba mosala asalaka yango wana te kotika basi mitakala ye akomini mpe azokumisa bapagano bato bakimaki pai bapagano tu bazalaki bakomi basali na nzambe bakimi kuna poni parce que bayebeka osala misala mabe bon ye sikoyo akomi osala mosala yango tozoye na pasteur bien bopagano tout généralisé tout na été tout généralisé te na gene napesi exemple na ye bon ye sikoyo ta napesi exemple na ye parce que ye abimisi yango mpenaka aza satan aza partisan ya satan aza mwana ya lucifer ozo comprendre nga aza nanga pasteur te mais nalingaka na te ya bato liloba moko na ndenge bonzambe mpenza ozo comprendre yango moni ngai ntango jésus batunaka ye babi yo mwana ya solo yo oza mwana nzambe ayebisi motu wana olobi yango biso toza na baran ya bajésus nga aza na ran jésus na ndenge soki ofingi nga na fingi yo mpo oza vérité okofinga mwana nzambe te yo ofingi tata na mama oyo baboti ngai banzambe ase yo bi tata na mama yo bi oza jésus qu'est-ce que jésus a ozongisa ye bano fingi mais jésus azongisa ta jésus kuta beta nga ko abeta ndi apanzi bato na jésus kuta beta afinga te simon kimbangu kuta balimwa atieka nini loboko basoda tu bakufi nga na bomi moto nga na yo zongisaka oyo yo finga yo nga na ofo pona na nguya wana te okoma moto na ko bunga pe moto te comprendre donc ça ndenge wana malobeleki lisasi na douleur oui donc le roi malobeleki lisasi na douleur ngai baloba c'est moko ke soko fingi nga ekamanga na nzoto te mais soko bomingo bomi molimo na ngai oyebi te lobi na nga nazala nani qu'est-ce que j'allais faire le lendemain tu sais pas mais tu as arrêté ma vie aujourd'hui de les sumu wana de baloba ke boma na ontaba obosa na elongi na yeso bomi mutu obosa na elongi na yete bisizia na zonga na to c'est parti te mais on a pesa exemple de Denis Lesi Denis Lesi aza pasteur aza païen Denis Lesi c'est Satan diable en question pas diable bien monté non personnel hein diable à présent autre chose mon aller ba diable ba robima ba ngona ba Denis Lesi ba to bima sikoyo vous comprenez déjà quand c'était aussi l'émission tout ça l'émission on a pesa exemple on a parce que ngak d'abord na l'émission je m'en fous na linga nga bato bongo te na linga rapé yete nga bato o ba satana nga ba to yona te et puis ya bongo ba sebele ba passer monsieur ba bimisa banguma yo bimisa nguma na église na pona n'intérêt ni ponguma ngosana ponguma déjà ndinga zaona nyoka swaka vous savez pas déjà bima déjà ba lié na spirituellement déjà a dominé oui ata dominé mais au représenter pas moni ba nyama on a kala ba livre mo ba Jehova ba no sala ba no cha mitema na yeke belé so ba bota ba no na mitema ba mutu ba et puis na kati nini ba na kati ba nyama merci ba sala ba so to ba nyama ba magoro do ba misiri ba mboa ba nani ba ibu ba nani ba ekota na mutema c'est-à-dire mutako mutema mabe ba nyama na ba sine mabe na mukime nzambe mutu sala ba vous savez pas mais tu as ba pigeon ba ta banani ba chevaux ba ta bilo mo mo na ba to ba nyama ba ta ba nyama nzambe comprendre sans avoir que cheval peut se tumboli dans la terre aux coup de pied au coup ya musika vous comprendre donc ba pasteur wana nyonso mission na bango za na Congo le tuna évolution ba pasteur wana nyonso mission na bango za ba ya ko bomba ba congolais mission na bango za distraction ba ya ko distraire peuple na ba église na bango liloba oyo bango bakoteyaka ezali ke bozaba na nzambe lobaki botika te moto asaka na ye so mutanga saka na ye foto sa ni totelema osoko pas donc mboka ezokende bien te na kotinda bino bima na balabala nde eza boto kosambela minduki na bango ne kobeta te na nkombo ya nzambe na komba bakoko na biso na komba banzambe bakoko na biso bobima na balabala elo fo bateka bato ya wana mais bato wana bazo na église na bino baza bato pasi bazo na pasi baya ko sambela po bazo mwa mingi baya ko kolia mais yo senga ba so ba mabonza yo koma de millionnaire to mona passer mo bakanga na ba milliard aw passer mo bakanga na ba milliard aw
ya ebite na kati église na bato mususu surtout awa na diaspora awa ayebite na kati église na ndenge za wana bato be bana ba difficulté bandaku ya mikanda ya banu ya akozo na ba fokate na mbongo ya soka papa donc makambo wana ba pasteur wana si to lembi yango etikali nzamba beta bango fimbo pasteur no soka mabe oyokite ba pasteur mususu ba sentaka sente mama sente pe mwana abimaka na mwana abimaka pe na mama otale on te combien de pasteurs bake ba prison combien de pasteurs mo ya Canada bakanga za na sida hein apesi ba ndimino et puis ba pasteur ngo bakoka ko dominer bela ba net biso bana mibale te ndinga na to ndeto zabo bakena mingi ba basi bango mabenga ba badadi nga badadi na ndawo na ngezala kati oh ata mbona na ngaso na ko komika dadi ne ngai pasteur mona ana pasteur mona ngai évangéliste nani oyo en Belgique Jean-François Efonge quelle grâce na pesi mbote place ça alo ba mamba solo mais bango ba ondima ete pas solo ba vérité donc lokuta est comme vérité comme lokuta na Congo so za muta lokuta ba olingo makasi so za muto omona ke muto sa mabe yo bete de ka maboko ba olingo makasi mais lo ba vérité okome nemi na ba voilà mato. Merci beaucoup, mec d'ici. Voilà. Toujours avancer dans Bissau, mais je voudrais très rapidement faire une mise au point en 1 ou 2 minutes maximum et puis réfléchir ensemble. Je voudrais lancer un appel solennel à tout Congolais au hasard éparpillé à travers le monde, y compris les Congolais au hasard sur place dans le Congo démocratique. Alors, au moment où jargon journalistique, la rumeur fait partie des sources d'information. C'est-à-dire qu'il y a une hypothèse, il y a la vraie cause, il y a fausse. Mais il ne faut pas la négliger. Tolali tolamuki, toyoki li solo, il y a ne konabiso, entre guillemets, basali couloir humanitaire, c'est-à-dire délocaliser bango, balokila bango, terre d'asile, terre ango, bazo cibler la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. Na bino batoyo, besoin de fonction, de pouvoir wana ya kokamba moka. S'il vous plaît, on a assez de problèmes. Hospitalité na biso, yango to yambaka bandeko, bas ba bomana na mboka na bango, basenga na biso to fond la frontière pour to yamba bandeko. Depuis to yamba bango, ça fait 3 décennies yango. Na ba conséquences au til to subir. S'il vous plaît, bato pas na pouvoir à l'époque, parce que on a pouvoir les loter. Mais fléau on a ils ont continué les lots avec des conséquences lourdes. Des millions de morts, silence radio dans la communauté internationale. Biso mora ande Moussa Kabila Lobaki qu'on se prenne en charge pour trouver solution à problème na biso. Ndelete mutu moko ta ko sa biso solution. Auto za on a trouvé solution te tozo bunda pour to bimanango. Ya sikaliso su yango wana ils ont pointé à l'horizon. S'il vous plaît. Bolinga tolinga Congo liboso ya makamunyo so ya mokili. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'État ami. Il n'y a que des intérêts qui priment. On n'a rien à gagner dans cette histoire. Et Talibi sauté, baluka bato, rolinga bayamba bango. O basa na même culture que bango, o balingi bango et Talibi sauté. To boyi makambo wana ya kolongolela biso ba ndeko na biso ya ba ndeko wana ya ba palestinien boya na bango pa na biso. To lingi eloko wana te. Mais d'ici, est-ce que vous avez information wana? Matope nga na information na kansi nyoso kutu yeso lo biango déjà mais sauf que yozo bonde la bango na bonde la bango te s'il vous plaît ou yozo lo baona nga na bonde la bango talo bien bande ko na biso ba déplacer o bazo déplacer na ba katanga wana ba kota bangola lelo est-ce que mutu wana waza na pouvoir oh parce que yo ta ozo bande ko na biso baza na pouvoir oh si ba na ba o bazalaki na ba o bazalaki te banda na ba o bazalaki bazala na bango lelo pour ça c'est place. Parce que la coalition va ensemble. Oui, bien, monsieur va parlement, monsieur va Sénat, monsieur va député. Vous comprenez? Bande on a biso ba kima ba kuta kabina. Bande on a ba kima ya kasai ba kamwe na sampo na bato na nesto ba kima wana. Ici bazonga. Non bazonga ta. Mais comment ça fait-il que bato ta oyo be ko bande on a biso bato ba ngota ba koma na mboka na ba biso na biso bande on a bangoti.
Tu as la même culture qui est tu as la même couleur de côté. Tu as même culture côté. Nathan ya moto wa benga Hippolyte Kandambe Kabila. O bokumisa kumisa wana Congolais zoba kumisa n'importe qui. Ba Libanais le bazo ba place na Kisasa. Hein? Bazo et puis tant bazo linga ba benga ba Palestinien na ba ya wap na Kinshasa. Kinshasa ezana nu inondé. Kinshasa est rempli. Kinshasa salité nzala bato ba vivre bien te école donc éducation bafouée. Okoyoka kuna ba ujana, kuna ba kuluna, kuna ba kaba, kuna ba trafic organe humaine. Siko bato wana bino zo longola kuna. Bana ba vivre ba vivre na bandenge na bango, na ba culture na bango. Bo ko tshaba na Kisasa. Ta bango ba yana Kisasa. Ba ça la culture na bino, est-ce que bino vous avez la culture? On va s'associer en bas tout temps. Voilà. Pratique à la toujours. Bakoya ezani ni makambo totolo baboye, yo zo lo bango lelo. Soko yebi ngonga oyo bataka biso na bandako na ba confinement. Tu allais confiner. Vous ne savez pas les choses qui se passent dans ce monde. C'est pour ça vous les journalistes, il faut beaucoup faire une investigation ma casse. Pour parce que biso ba c'est les ino tout le monde a quand développer ma campagne to yo kaka ba yebisa biso. Vous comprenez? Donc ndeto zaboy makambo wana edima déjà depuis bateau basalaka microbe na bango soit déjà ya COVID-19 balingaki basala nini balingaki yana deux artistes na expliquer yo. Un d'abord oui que bazolinga basala extermination à 80% mondial. Vous comprenez? Extermination à peuple. Bah exterminer peuple. Plus précisément banda. Point de bimi comme au Congo. Pourquoi pas sortir bamboka musuté? Bamboka musuté, je bamba tchapa na nini na bani na bochoa na bina ba bochoa na bina nini soso ba benga ngoni. Bamboka c'est belé. Bamboka c'est belé. Mais ba ponika wab na Congo les deux Congo. Parce que les Congo d'un côté, les Congo en face, ils ont du pétrole. Et nous avons tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, les gens là, ce ne sont pas les Palestiniens. Les gens là, ils sont déjà formés depuis des décennies pour venir réaliser maintenant l'extermination de la population. Quoi, congolaise? Papa Mora Bimaka na réseaux sociaux a été sur qui camarade à Maréchal Mobutu. Il a été sur les réseaux sociaux pour bomba badosia on so boduke on so toduke on action. Tata na lobi na bimi parce que son abimai bandaka banga ba bomangai. Na bimi siko yo pona lobake. To solo wana Maréchal Mobutu ba bi wa lu kwanga ba bomanga so ba bominga après moi ça sera la déluge après déluge ils allaient extermination ba ça la tout ba boto là Congo et comme apana maboko ya minde le pondé salama ba Afrique du Sud pour ne salama na ba na ba Égypte pour ba originaire pende ya Égypte ba originaire Égypte ba reine de Saba ba noir on est les Égyptiens de ba comme ba pe ba épuration ethnique et salama vous comprenez et l'occasion de salama na Congo ya wana 80% ba mboko mikolezo ya nzambe de ça ma ramener etika la soubienté na quand vous mo ba mboko ba changer vous comprenez ba to vivre sous pendant ndenge zalaka te Vatican le va dire mariage bandeko ya papa maman. Et ça si bandimango lelo ba protester pe soit disant il paraît. Soit disant il paraît bandimiango. Vous comprenez? Na kala biso ba kobo. Biso ba kobo to ngina makambo ana te mais lelo mundi ba komi plein. Baza partout pe bazo bomba on soute bazo latsango penda boy. Vous comprenez? Donc sikoyo makambo ana nyoso ezokende ekenda Congo mais mutu oyo aza na tête à Congo so aza pena mutu na biso bino bato bakumisa ye so aza mutu na biso pena akoza ne mutu na biso mais le koso na ye nako vivre mieux na ye linga vivre na gloire mbongo vie de luxe a réaliser ba rêve na ye elo on est au sala on dimanche on mbongo pas bike lo pas kufa na ye nga mutu sabenga nga alo ndeni yo zo bundaka mbongo na ye mboka na neza na banini de yo kufa no kutu pauvre ba peuple na o changer na été pour parce que comprendre mboka na bongo na ngosuté zo mbongo na yo o lobila no ma mususu natala mutu na binde ko na wa mutema mabe bato bazo kufa bana bazo kututa bana mabuko ko violer basi boy na boy pas tout na likambu to la ka te lobi na tongo to ka ke Congo sali ma malam to la ma mabe mo ko nsuto na leka na ebisio
na bien bimara ya mabe lelo to yewa ebimini Palestine et comme na Congo Dans la carte place Palestine eza na place Congo eza qu'est-ce qui se passe ndeko na ngai tolo batolo bate siko ndepe tolo babo au moins pe mutu mo ya lokuta soit déjà ministre ya intérieur abimi azo démentir que ça mamba lokuta comment ça mamba lokuta et c'est ba chaîne ba presse internationale onde ba lobi ngo et ça mamba lokuta bino makambo tout ça ka mamba lokuta balobango na Luambo grand maître Franco que son nom repose en paix place à la que radio trottoir na mukili yango ne za vraie information on comprend parce que il y a pas de hypothèse on a peu fausse information non il y a pas de fumée sans feu au moins makambo to zo lo blabo makambo zalaka tant biso to telemene ngo to lo belango boti to telemene to lo belango bo sala matin ba palestinien ba oyate so ba palestinien batakini wana ta ba palestinien ba ndoko sa ba oya ce qu'on a manière mobo net société comprendre que nous ben ni comment na ba enje makangi ba ko comment na bango pour bango makangi ma mnyos yango ba comment na pour bango la après ba comme la taba endie o bazalia wa ba osali station misala makasi salaire malomate ba beta kabiso qui marché bango même ba boîte de nuit na Congo peuple wana toi non tout ça na vraiment beaucoup de travail à refaire na mutu ya peuple wana para mona on est tam susu Masango yo Abralima Bambela comment ça fait-il que yo osa père des enfants père à foyer et là akolia ko ya bana bana tongoti pourquoi ezate ya lobi pe boité so bolia ni mais au bombi so 1500 francs na yo moko boye pour mela o masanga na pourquoi o mboni o mutu ndenge ni rafraîchissement mutu niama ya ndenge ni osompa o kangane na zalia malamu ngala lia na ngaiti me bana nga balia parce que bango ba descendant balobi que l'avenir de quoi l'avenir d'un peuple c'est le futur donc c'est la jeunesse vous comprenez donc ngata msuti na ko mokolo nde na ko mokolo tamso ba age zo kende dobi na ozalate fonatika bien na simana ngaba na ngai ba vivre mieux vous comprenez bitumba ngana to bundaka poso na bipe na ba na ngai na ovanda pe na ngai mais na ko fanda te papa oya tika bana na ya basi bende ba vivre ata ba papa ba exemple moi muke papa oboti na mwasi bana ozui bana na mage bona matata na mwasi yo kima na yo otika bana siko bana na so ba ko po ba bengo papa responsable ou irresponsable so ba sundoli olobi ke bana ba sundula ngai non o sundula ki bana okima na yo biso ba mitema to sana ngote ngata mutu tam supata mwana na yo so ngata na makoki pe mwana na yo na retraité neti mwana ngai na za mutema wana ozo comprendre de soto zo na ndenga Congo boye ba ke mutu oyo mai ninga na pamba te balobango y a pas de fumée sans feu bolobango kolobango te hypothèse non bato balobeza hypothèse te balobi que gouvernement congolais ba yokana na gouvernement ya Israël pour ba déplacer ba palestinais ba comme na Congo ozo comprendre la plupart ba ke na Congo neti refuge quoi neti refuge ndo yo lobaka to so ba utu ba kima na ngamu na biso et lukula so ba problème siko nanu kutu bosili si wana te yo boko beta masasi na Rwanda beta na no M23 na de comme ça joie pena ko ngani général moko pena o alinga si sa guerre ya ebi le sera mbunja mabete le sera ba général Mamadou Ndala ba ebi ngote ba koma type na mangba kanga ba bomba bango pona nini ali ngo zula soko ba palestinien et puis makambo zo de solo bakuta na ba film yali bakuta na ba solo la que c'est vrai muto na za bendima kana ye passer ya zo sala vie na ye ngana webe sala nga mawata na mona bato so bazo kumse o mona mutu mo pazo film abimina na réseaux sociaux azo finga ba dilikola komba mutu wana de komba président wana asa mabe bato bazo mona te. Et puis bakasaye bapesa nga mawa parce que muluba no sotute azamuta tsegeni muluba no to amuta idepeste ozo comprendre ebe bataille idepeste nyo sotute baba zoba bataille idepeste pe belé ba maele comprendre ba yebisa biso makam tala muto asa makam botele molayi comprendre non mais sikoyo na ebité tozo kende wapi na mboka wana nga nazo lobela ngo lelo mais mutu nsupo ya lobela ngo lelo mona obanga
Mais on doit en parler surtout le bilan. Parce qu'on a maman à risque qu'on les raconte par matin, midi, soir, minute, micro, nous sommes tout à la rabat, bazo fingana. Au moins, on a fini qui couteau, bablo, mobo, ça n'instruit même pas. Bon, sauf que tu comprends un point, en tout cas, au relevé, plein moro, point moro, c'est très important. Au moins, net par hasard, par exemple, balobaré, c'est une finga à tout. Bana to bandia wa tito komi heureusement nga na fingi mutu ya mama la rien mais mutu mo ko benga biso na téléphone bien na clavier a mo biso sur l'émission azo be nga zoba est-ce que nga façon ya réfléchissement na ngai de na zo réfléchir est-ce que ndé mo na mutu wana ya ndé mo na mutu wana te et ça ndé mo na mutu wana te parce que yo bimi même ce ya commis raisonnement na ndé zabongo raisonnement ya zoba azana raisonnement ya zoba parce que yo elo ni zo sanga yo o ya pe di poso matope boye na itando ike o lobi pe raisonnement na me fo finga ngai soko tali makambo ya ko finga boye o ndenge za boye matope makambo na vague wana uti mingi na kisasa et puis ko finga ngo ba finga bo finga mutu ko nani yo comme ni na boketu premier zo mlamboka mageso na ndenge ne so yo zo mona mabe pesa pe opinion na yo bozo pas yo zo finga boketu et zo finga la sexe azofika na mwasi ya boketu yango na tala ke bande kona so photo na koyoka mais bien boketu pas akenda na ngobli kolo mais mo boketu azo bundela individualité bango akenda na ngobli kolo bango bazo bundela bazo ko finga na likolo ba individu un jour etonga mboka te na lobi un jour etonga mboka parce que so ba mboka ni c'est tonga manager c'est là biso un jour etonga mboka yoka etonga mboka na ba position mo positive pourquoi soki neti ngai na yo do ba makamna na to pesa conseil bo na zo loba et na zo dévoiler ba mensonge na zo dévoiler ba biloko e batam na kuku na obimisa bato ba yokango yo fingi ngai bato bele ba yoki ngai est-ce que yo ka oza aimer so fingi ngai mais so ko finga pour les kamobo nga sali na commettre erreur j'avoue comprendre mais so yo finga la les kambo na zo déjà juste et noble nga pena ko finga yo donc dans ce cas dans mon cas donc on ici na ngeto yimboka et fongoli ba peuple esprit yonde mdolingi o calé ba peuple esprit o calé bango barré bango o mettre bango na distraction ba ba relo côté donc yonde muto la fo donc yozo bunda et puis deuxièmement yozo bunda na ozo bunda individu muto mo azo sala mbo na zuba kisi na yazo mettre ba musique de par là ozo finga muto na kombo na epo muto ngame maki na poto ça so comme na poto o finga ka batu pona ni o do finga mutam so poto kanzela poto olukinzela poto yeme poto yango sala sakana lia bongisa vie sala sa famille comprendre comment courageuse net bato ba comme moi so zo mone wana ya pembe na bikombo na ete na mona ra so bana azo finga bato na ndeka ko sakana te sauf que na finga de parce que nga so finga en tout cas na okendelo pa na ko finga no ma finga musu ngala na dictionnaire ko finga de oyo finga na ko salo na passe na kato tikama e bele ba mekanga basuka batika et belé ba mekanga ba finga ba yape na ba souka parce que moi je suis un préfet de discipline. Je fais du donner et du recevoir. Tu me donnes, moi je reçois et je te redonne. On s'en comprend. Donc des fois tu na ba makambo na za des fois tu. L'esprit mo ya bien de onangai. Makambo robi ya mafinga soni bango bato ba mingi bango na poto na ba communauté mususu bo mimi bo ma 100 personnes 54 personnes pour ya ba ko comme informaticien ba ko yiko la médecine ozo ma bango ba ndezo évolue ba ko yiko la misala ba bourse d'études misala l'état ba bourse d'études pe boko sala on a ba difficulté biso to na Congo lelo ba ko me ba recruter ata ba 400 bien ou 1000 jeunes ba tindi ba on a formation place mon potant ba oya ba kengi la mboka ozo comprendre mais bino ozo me manamo bato ba ya osala o memi mutu mo la mo ya muke to boite ya chance na to mon petit mo fali ya memagi wana petit wana ya chance na ye aza courageux na beti de bravo a courageux mais o memi ye po ya osala nini vraiment ayo osala nini ayo people ni sa famille na ye c'est bien mais pas une musu na bamboka musu ya moi 54 personnes ande ya zo visa 54 personnes o memi bato pour ba yeko la misala pour ba professionnel ba ko la moi informatique médecine ba approfondir formation ya nini ya enseignement on se comprend c'est ça mais biso ba même bato bo même bato ba do finga bato finga na do elo musubasi wana ba yebi na TikTok wana zati
kako finga na kofinga nga heureusement na ba finga muta me ko finga nga muta ko me kaka ko se ndena ko finga bino na sepelsa bino moi ba te bele ba finga lo ba ko se na ko finga comprendre. Donc vous allez voir que j'ai un problème avec un fou qui raisonne, un fou intellectuel. Voilà. Merci beaucoup, mec, d'ici. Très rapidement, Naolinga, parce que tout le monde est solo, parce que tout le monde qui n'a pas vers la fin, mais Naolinga, Nasenga, qui dit la VAR, tout la Navarre, et puis on a dit pourquoi on a posé une question par rapport à l'élément total. Allons-y, si Marno tourne d'accord avec moi, famille Mouakou, et puis famille Akams Mobimba, meilleur Venabino. C'est bien ma brigade. Mais on a vraiment décidé le comportement de l'ex-patron de la mission. On a tout le monde. Ils n'ont pas si mis la musique de la mission. Ils n'ont vraiment pas si. Mais on a joué vraiment avec force. Il y a une qui a faible, mais on sait la mission qui est comprendre ma caméra. Et il a bien mis les sources. On a fait un dame pour tout ça. On a bien monté facilement. La bataille on a mal et surtout toujours dans la geste. Tout ça, merci. Mec d'ici, on a totalement brigade Sarbati. Brigade Sarbati, ancien animateur, il y a quartier latin, Kofi Olomide. Elle est capée par Wenge, mais c'est un artiste et musicien. Je connais, c'est un artiste. Brigade Sarbati, je connais. On te dit bien des bonnes choses. Et puis, plateau c'est là, parce que tu as lancé une invitation belé jusque-là, tu as évité qu'est-ce qui se passe. Plateau pesant, on a besoin avec l'éclaircissement. Même d'ici, tu as la brigade qui est dans sa SEM, a déclaré droit d'auteur dans l'œuvre Mora Bimisaki en collaboration à Komiguna, à Koti, œuvre Wana, à Betaka en Opé Sérimor dans la maison mère. Ils ont déclaré dans Combo, il y a ancien patron, c'est-à-dire Werason. Ils ont bloqué par rapport à ce sujet Wana. Par rapport à droit d'auteur. Parce que Bino Mobetipi n'a pas leader, Mobeti n'a pas groupe à Baltou. Est-ce que les lots, et vous avez fair play, n'a pas ancien patron, n'a Bino, ancien leader, n'a Bino, pas fond, la Bino notamment brèche Wana quand même. Bah œuvre peu au Bossala, bonjour, on va bénéficier non. Mato penga yo on expliqué yo na ozo comme réponse ngana tuna yesu azolo banana pour na yo lobi loté. Ka le ba ke musia wa ke musia on a attends alobi ba ancien patron. Abeta la quartier latin, il y a Kofi Olomide, abeta pe na Wenge maison mère. Il y a Werason. Mais faut à déterminer azolo banana ni pour parce que peut-être dans le ba so na affaire na yo no yo le ba mo na affaire na yo. Comprendre? On a dit que Batubé na Congo va s'exprimer la peur ça le domine hein ko banga mte dominer bango tout le monde la ko banga ngaso na problème un tel na problème na yo to ke na yo boy comprendre to ke no musika et puis to ke no boy vous comprenez mais bon et là on a loba c'est l'autre sur déclaration na yoki ngapela na zakapela makambo parce que moi je suis un artiste engagé. Si je peux faire quelque chose, dans le salango, pour ça, il y a comprendre? Na bassin patron, pour moi, avec un ancien patron, Mogo, Marie-Paul, il y a un comportement boité. Comprendre? Na monde de Gondé, la bombe, mais biso, mais tu as la album dans la série, malgré tout, qui cité, il y a un pensate. Album au final, bateau, babio, il y a un parce que, on a joué moi, viens dans moi, viens dans moi, kosi mato mais c'est Borel à côté de studio banini tout ça là tout après dago balar na banini promotion il fallait sous promotion de Rambongo et puis comité de recherche et c'est na tia motu mulili mais biso bangonet ngana banga na mulili na linga na ngaiti mais loko et ça les loko ngoya ba nzoto pour ça na bandi ngo apina donc mutu so lande ko te na oya wana mais bon tout de continuer tout de bon brigade Sarbati na bien jeune frère donc ces jeunes frères on l'a rappelé bien na bien tout sur moi tout j'ai changé na ba place de garçon poli un garçon très bien donc voilà asa biloko na ye na place au lobby na orchestre na place à Utaki. Bon, moi, attends, on a combat mais combat yo solo bakiango, donc n'est-ce pas bien? Et ça, non, le roté, parce que leader national, leader on a là, rebelle. Ça va le coûter rien, soit ticket néga, moi qui me tiens malade me foutaka. Qui me tiens malade me foutaka. Mouta qui ne l'a qu'on a salué œuvre n'est pas na yo. Yé mouta bois qui a eu mouta yemda yemda yena. Yo zaka représenter l'orchestre. Comme si yo
organisaki organigramme parce que selon organigramme c'est lui le chef et ça non le hôtel sera reprendre le on eza lokwa ngana na obeta pa maripol na reprendre kuta le omo na acoustique la mona ki obeta ki babilo rebele na reprendre babilo ko na kuta va kuta acoustique na reprendre bilo rebele na reprendre nini nzemo mobo nini ya ku nzemo na ngati eza nzemo ba pesa ka maripol la mission donc normalement ça y est ngate mais na reprendre ka nzemo yo apôtre de la paix Ramesene Etienne Mundele Afrique Bazotale Nembela comme Borel apôtre de la paix Monsieur Borel Ekundeni Afrique Bazotale Lion Komitungisa kate ponanga Yosa simple abordable très cool Souci langa yamba peuple congolais A vivre na la vie Aya paradiso Pamu kosi malto Nakati ya Congo yo Plaisir Comprendre? Il y a Marie-Paul. Aïe, puis ça va être là, puis ça va être comment on appelle ça, comment on va leader à monter malam. Donc Marie-Paul, la vraie vie, la vraie vie à Kibomoto, à sa vie, monter ma malam ou ya osanati. So bino boye, na zo informer bino. Vous comprenez? Ngai Marie-Paul na obeta na Wengel Paris. Et on s'attend sur à go pesa no, à go foutane yote. Mais on a pêché les guinées salaires. Donc il dit on va pas salaire bon voter opportunité soit alors ce qu'il y a dans mon azole la boy ce patron est bien et dans conseil nga ba bilo na bango na ba distraction na kota na ngate oh je suis pas là dedans comprendre agolo banege non voilà na habite pour jeune frère comme Roloba boy c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est passé déjà. Il a bloqué. Ça a bloqué quelque part dans Maloba. Moi, dans ce patron de Mutalobiango. N'enga na pensé. Vous comprenez? Et puis bon, et ça non partout. Il y a un nzembo na yo. Ne ça même la baby so pera Wengel Paris na sasem gona. Il y a un combo na yo ti. Il y a combo ya leader. Vous comprenez? Et c'est pas tout va ça nzembo tout na bango ba website. Vous comprenez? Tout na bango ba website. Alors on a grand boule sikoyo ngai elo na olobake oreba kendaraso na ba tribunal bani baluka terrain d'attente sur terrain d'attente yate moi j'ai pas de conseil à leur donner parce que biso na minute yo photo bundila mboka ndezande mboka bon moi babiloko to yo sana ma o ya ki mutema mabe a congolais ki mutema mabe donc jamais ko tikila ah ezo ça matina ba politique tata moko banda ko ba oti du kwebo Omboso banda kala aliko tikate bato bazo tanga bazo décorer bato chaque jour na ba université mais bato na salati ozo comprendre donc ndeni mona makamoti na musique ça ozo comprendre net vieux madilu que son nom repose en paix vieux madilu banda abanda carrière ni tia kufa memo que c'est na potote aboya na ye mais pona ni na boya bao bazo me maborkese na poto lelo bao me mabon pona ni pona sengo pona ke musique na biso d'aller évoluer et tika na continuité vous savez pas mais na ndemo ya bien ngai conseil na pesa jeune frère so ke loko wana za yi po yem da yaki nango comprendre en tout cas ko luka ba avocat aluka ba avocat auto na mboka droit nul n'est impossible ici tout est possible yo ça ma avocat ba ça justice a loi ezali liberté d'expression ezali droit de l'homme ezali vous comprenez donc en tout cas à ça tout et loko ba wela na ebi ke zata mso bi clean na yona mais na été so abetela ke ngwa pitu ke sale nini c'est pendant qu'on a fait featuring na jeune mort awa na jeune mort awa jeune on a qui peut bien beti peut bien bani bon asa makasi ezala ye et loko ezala yo baloba on a na ki Congo kiaku kianga donc na loko lobate à part biloko mais motema be wana en continuité mote bato musu bano sana on a traité les bazala même d'ici voilà to sisi na biso mais en une minute kaka très rapidement fair play on a monaki on demaki dynastie
est-ce que vous avez peut-être quelqu'un qui m'a dit parce que on dit qu'il y a besoin de reconnaître quand même faire qu'il y a un grand nation. Encore une fois, ma te pas aussi sa question on a eu se faire un grand chanteur et au Sarana été. Comprendre? Faire Gola azala grand chanteur. Na fille va monsieur baba faux chanteur était. Monsieur pe bana wanga ba chanteur. Ba pe na succès na bango. Na tanu pe comment modoter, c'est lui qui se sent payé connaît l'affaire. Mais faire Gola on a autant faire Gola qui est mon ami, faire Gola. Aza ami nanga. Na critica ega na ba comportement. Comprendre? En tout cas makambo ya ngana faire entre amis mutu pa ko kota ngoti. Mais ngana ndima na ngafere. Muta koti nda makasi teo na banga mutu na banga daye kuna banga nga to yebi. Le faire aza grand chanteur ya osanta extraordinaire. So asale loko reparti e go rupepete. Ozopa na oki en tout cas dynastie wana na okanze mo ba yembi na soleil wanga na pe soleil wanga mbote place azali. Ana Kinshasa abeta le 31 na village chez Temba. Soleil wanga na zo parce que en tant qu'artiste parce que je suis un artiste engagé. Mais et ça tout a remetté à ma bête so badinga ba sali mutia e le malamu oboya ye parce que oboya ga ne senté. Tout ça bat to koli ata mande fa pe bibi to ko bakoko. Vous comprenez? En tout cas ngai nandimi dynastie wana yoki banzembo na nzembo mo ba we soki nini ba banzembo ngeze belo ba yembina Emelia en tout cas banzembo za na ko sanate. En tout cas félicitations mon frère Nangane et puis na do c'est le pas bimise le mo ya propre place wana. Si. C'est le bimise le mo ya danger, c'est le monsieur Poutine, Mister Poutine na pese mbote place aux ali. Continuez bon félicitations. En tout cas faire ego la ko tiki la mutu tante folia penda ko do folia penda to lia chande to lia ka ako finga fe yoka ngala ko ta ba distraction na bango te mais faire yo sa musana yi faire d'abord c'est un garçon poli yo mona nga batata na lobane déjà que alia ni ça c'est la réponse rien parce que yebi ba relation na ngana yi yo Zakari yo mukolo bongo ko mino flatter olandaka ndeko na biso mususu wana beta musique na ye nyonso to ndeko za sala ngomone pour ba lukele moi kota ba politicien simbité donc ndeko za wana soki bato ba filmer mwana na yo na ndengo na ngape na sepele na ngote c'est pas bien bo likambo tali mutu l'infraction est individuelle so bodo so ana mutu wana neti nga sope to so ana mutu bogo ko tsa mwana na mona bien te c'est vrai côté na za na raison mais façon d'agir. Mais Moutouana te faire m'dazoaki moi na pas que côté bon Luka Moutouana c'est facile. Il y a le bas investigateur. Ako Luka Moutouana, ako sa banquette pas de Moutango. Vous comprenez pas? Na ndemo ya bien. Si je comprends. Faire as grand chanteur, faire as artiste ya mboka, na ndenge ndeto boya na zo musique beta na moi te faire attirer biso libaya. Comprendre? So ko tia libaya et tala ka ye mais bon, wala ngape na hôtel médaillé, ngape na hôtel médaillé mais faire as un grand chanteur d'après nga da mutuna ngai. Nga za goloate so goloate na camarade affaire, ex camarade. So nto so nsango pe to so nsana bisango parce que nga na zo ndima ye. Na bonde na ngai te mais nga na lobi ke pa ye ba pena ki grand chanteur na ye bien. Dimension apona pe bataye maneta ayembina Emelia ayembina comme soleil moni ba chanter ayi aluka ngato yemba na senge fere fa abenga ngato yemba poto igangi la bato wana na chant oso pas po wane ko sala nini e ozapena dio ya Franco Luambo Makiadi na lisanga banganga do banganga ya solo ya musique biso ye bana tout ba mike le sauver le Kofi Olomide a bengio par exemple au intervenir na œuvre na mo so benga en tant que chanteur pour la sakina yebi musala na oya bana ye mais c'est comme beta concert benga na concert na oya te parce que on est comme distraction vous comprenez mais faire so benga to yemba vous comprenez to yemba mais ngape na olinga mingi neza pe nze momo éducatif to conscientiser peuple ya mboka to interpeller na comportement ma b ya ba autorité ya mboka na mafie. Merci beaucoup mec d'ici on a ngiti rapidement na solo moko par respect au ngana zara na yo par respect na public au batala biso balinga émission na biso sincèrement je ne voudrais pas to tika to banda ngana to kina bien na linga to tika lo on est qui na façon il y a imputation. Non, c'est un imbécile. Non, une imputation dommageable. On a Yako, il y a retraité un père de famille. Pour son ami, il traité au bon. Son ami, il traité au bon, on a olingate.
Non, mais on a fait même démarche. S'il te plaît. Mais retirons ça et puis c'est vrai que Zakaria yokoki mutema passe. Vous comprenez? Mais il y a ça na bato moi, il y a ça na bato traiter bongo belé. Afinga ba mari po Zakaria fingi na nte. Afinga même na mutu za président lelo. Afinga ali mbongo azoko sabino bona bona yebi ngote. Afinga na Kabila afinga Kabila bien Kabila Kabila abina Kabila za la clé, faut za la clé. Yo babete na nini na kinga kacha wangana. Après kondimango. Oh bah bête anga mutu bongo pela bozo zo mutu iye mo mutu pesa bien te kabana ba oyo to sisi no biso na kabana ba oyo anga mais Zakari s'il vous plaît ameka suko finga ferete pour faire un grand chanteur ozo pas faire le roi d'un grand chanteur ameka no finga ferete pour net ngai so tunu nga lika mona ndozala nga pour faire ozo pas ngai mutu chanteur no so yemba bien oza pour parce que na linga bonne musique na linga bato ba bien pour eza musa na ngai malgré na za na nga artiste engagé na bundira na mboka na bundira na mboka pour ba faux chanteur mikolo na sa la liste na zoka bona mikolo na sa la liste et ba faux chanteur na ba vrai chanteur yo bando tout na ngai na opeso liste o tout na la prochaine émission il y a la liste faux chanteur un tel vrai chanteur un tel faux chanteur un tel vrai chanteur c'est moi juge la musique ko ya Congo. Bomoy nanga zo tambola to kaboni wana. Ya moni bomoy nanga tambola to. Zo tambola bomoy nanga zo tambola. Bomoy nanga zo tambola na makina ba ya. Akaya baskale. Mona chanson ça au Pasi bini sala bini na souffrance ya vinanga. Claudel Mavanga. Donc là on a le bakutu que na invité yo. Oya parce que tous organisé fête à Saint-Valentin, il y a communauté na biso mobo to sala association na biso mobo ba kota 95 kuna. OK, pas de souci. Vous allez na 95. Ouais, oya ba na invité ba tout à 95 ata on na oya Paris surtout ba ndeko na biso ba ngakolata mingi ba nani ba Cyril Kina ba Nikes ba yaka ba papa français ba Rotina bo ba Kanta Yalala ba Trésor Ngando ba ça moi belé ba to ba nani ba Flori Luba qui les boga Guy Foulard Parampolo hein donc ba to na no tout invité bango ba ya ebelé ba tous ces bons ba ya ba Arsène Difouidi ba bienvenue fois bana vous comprenez ba Yana Komo Yanin Kiere Thierry Kiere ba Joyce Kalema ba Thierry Boduka vous comprenez ba da tellement belé ba ya Martin l'homme élégance de tous les moments de toutes les soirées palanganzan. Donc faut ba ya ba monsieur Ludovic et ba Marimu Yaya Nixon motema ya nana Nixon na pesi mbote pasoza Diana Koloko ba ya ba Emine ba ya donc sœur nanga Laetitia motema ya Frankie Laetitia la métisse motema ya Frankie ba Christian Mokolo ba Roger Kachama le véritable béton vous comprenez donc faut ba ya en tout cas et vous allez donc si na bandi on déjà on a émission donc si Paulette Touti o na Paulette Touti Marimu ya ba sœur na so ba Brigitte donc ba tellement belé ba Blaise ba donc voilà donc yo ya kaka ba manani sœur na ngako to ngobosa na nani oyo ani luwa undungu zintende ani luwa oyebie ani luwa undungu zintende ba Rosala et puis docteur Jafar le grand donateur les grands soutiens docteur Jafar Awatoza pour moi donner Awatoza il y a un grand docteur ya osanate na c'est vrai qu'on a en tout cas ça partout à ça ba produire sikamikolo yo peuple congolais robika donc na za na minga on batté JC Liboko la pression botte place aux alliés Sarah Martinette la reine du roi donc merci en tout cas na minga na Congo to zailo mo to sali inédit dans l'émission mais obi on a minga on batté na minga c'est pas na mona comment que tata na minga on peut se conseil na minga on batté malobe belé donc si go yo on a dit que na principe motte na ba combattant résistant nyonso tout ya monde to sangana to yokana to tika to le peuple d'abord
Congo, les peuples d'abord. Hein. Les peuples d'abord, ça va. Alors, il y a un seigneur à Bangono, surtout, bisoto combattant, yo, qu'on a tous à la Bobomoko pour. La lutte continue à Ingeta. Merci beaucoup, mec d'ici. Salutations patriotiques. Je vous aime beaucoup. Salutations patriotiques. Voilà, Zakarim Dazo Selango. Na moi, je suis Finga Batouana. Finga Raboke, tu continues à Finga Bongo. Nous continuer à matang et zanga raté, fait et zanga raté, on se retrouver qu'à place Mogo. Finga ka muto a même on a pototem d'azo tindo Finga Batubongo. Et ça, yo morum de Finga Batubongo, mais. Ndeko continuer au film à battre, au comprendre. Michel Kombe Aigle Royal, encadré des sorciers, Marno Tunga derrière toutes les caméras ainsi que la réalisation, la famille Mwaku ainsi que la famille Akams, meilleur vœu Nabino, on vous aime beaucoup, le numéro qui est affiché c'est le nôtre. Pour faire parvenir Bisso ma suggestion, ma remarque Nabino, grâce Nango, des émissions à avancer, et puis j'ai dédié cette émission. Mais yo bossani Motunao d'Imputu Nzuzina, Richard la Genève, na Théo le grand coiffeur au Abadida, Adida. Donc, bangonos tout barozala. En tout cas, les Makisanza, yebi petit nanga roi de les grands Jogo, il y a Philippe Sanza. Donc, aux habitants na soirée, on a les 15, on est à l'Est Valentin, donc il y a Pinjama Pene Rouge. Merci beaucoup, grand merci. En tout cas, comme je le disais, l'émission, je l'ai dédiée à une personne spéciale, Vitesse Adjobour, le millionnaire congolais, Jimmy Belao. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour l'avancement de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Ingeta.